Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino nyonso tu ba bolinga mama Eliani. Tu na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vimpi. Muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bande konanga, est-ce que boya malamu? Bon dimanche à tout le monde. Tout ça déjà dimanche le 16 avril. Mokolo yenga mokolo ba Christ ba kenda kosa nini? Ba kenda lo sambo ko sambela ko pesa lokumu pa nzambe tata. Ndena lo barake kolala kolamuka. Ezalaka habitude d'être ceux qui olali olamuki opesi nzambe. Merci parce que mingi otolala kina bango mko lelo balamuki te balamuki te po ezaki shona bango ke balamuka te ezaka nzambe nda sepela kita mususu abenga bana na ye na mboka waye na lola epai wapi ye azalaka. Alors ndenge toza boye mutu moko asepelaka na liwa aza te, mutu moko alingaka te natika nanga mokili nakende aza te, ata ba oyo basambelaka makasi, ata ba oyo bajenaka makasi, ata baza na bagrade ndenge nini moko aza te. Soki nzambe ayebisi ye yaka nazwa tokendaka o te seigneur atikanga nanu navanda na sa moi. Alors souffle de vie oyo ezali grâce to mérite yango te, eza grâce to ba na kokumisa nzambe na kopesa nzambe merci tant aza ko renouveler biso souffle de vie chaque jour eza très important kopesa nzambe merci. Bible na biso ete contentez-vous de ce que vous avez. Ato ozangi biloko mususu ta mususu ozali mwasi wana libala te pesa nzambe merci. Contente-toi que oza célibataire. Parfois vaut mieux vivre seul que être mal accompagné. Ce poser un mwasi libala to na vie na yo po boti nanu te oza pe na bana te pesaka nzambe merci parce que bana bautaka epai ya nzambe, nzambe nde moto apesaka mabota. Soki oza na musala te sambela nzambe asala ngulu apesa yo musala. Ba oyo mpe baza mosika na baafrike bazoluka visa mpo babengaka nga mama nitu poto bato ebele bakana posa poto osambeli kaka nzambe. Soki nzambe alobaki ke un jour okoma poto okokoma kaka poto okoya poto eza sukali te ke ezalaka nango kaka wana moto akangaka mpe porte nango azalaka te. Voilà, merci mingi na bino nyonso tunamela mwa mai. Merci mingi na bino nyonso tu bosepela na mama ile ya nitu. Merci mingi na bino obo sepela mama Elia nitu obo lingaka mama Elia nitu. Eza lelo dimanche na yebi ke bato bele bana banda ko bavandi wana na pesa na mes respect na pesa na mbote à la première dame, la mère de la nation, na mama Denise Nyakiro Tshisekedi na pesa na mbote, notre maman, la mère de la nation congolaise. Na pesa na mbote bon dimanche maman esikozali ba mbote na ngai pa ya mon frère Zachary Bababa ce wanchi l'homme quoi veut dire azarapenza homme. Na pesa pe ba mbote bele bon dimanche esika ozali bon dimanche na Christiane Bombika, kamata ba bisou na yango na pesio. Maman Gisine, je te fais de gros bisous. Ma famille du cœur bomo ko kamata ba bisou na bino, moi mikolo bomoniti bino bosaka misala na bino, ngai pe oyanga musale bandi. Service traiteur la Providence tango ngo yango yo o nzamba pesa ka biso na tango ezokoma bien na asi mikolo bozomona nga obeba mariage eza saison na ngai oyo nzamba pambolaka nga pona kosala musala na nga ya service traiteur la Providence. Mamé Génie Mongai pour moi de mon cœur, je te fais de gros bisous et Génie Mongai pour moi de mon cœur. Kamata ba bisous na yango wana. Ba gros bisous na nga na maman Aliane. Maman Aliane, je te fais de gros bisous. La maman de notre star Didi Stone Neck Olomide. La fierté d'Afrique. Ba bisous na yango wana. Des gros bisous à Malolo, Lauriane Malolo, moi si à taille, Kamata ba bisous. Notre infirmière, maman Jackie, notre infirmière, je te fais de gros bisous. Pakaya Lingomba, Kamata ba bisous na yangwana maman Lisindombele, je te fais de gros bisous. Maman Deline Ngafula veut dire base, maman de Azalaka base. Ba bisous na yangwana, Dynamo dans la main d'or, Kamata ba bisous na yangwana. De gros bisous à toi, Mami Kadima. Depuis moi un sommet des sommets, je te fais de gros bisous, bisous na yo yango wana. Jolie Anderson, jolie Sylvie, ma jolie nenga na benga kayo, je te fais aussi de gros bisous. Gros bisous na yo na moi na biso. Comment ta bisous na yo Clarisse Congolo, je te fais de gros bisous, bisous na yo yango wana. Mami chérie, comment ta bisous. Ya mette na nga ya bata papa et de Diawakan, je te fais de gros bisous. Ma titi l'angolaise, la fille de ma mère, comment ta bisous na yo yango wana. Bon dimanche na bino surtout. Vivi Colette Wenge, la fille de mon papa, je te fais de gros bisous. Yaya Nanga et Génie Ambien, je te fais de gros bisous. Ah, ma petite soeur chérie, je t'aime, couleur d'origine. Et maman Nelly Boula, kamata ba bisous na yo yango wana. Wana nyo surtout na tangi ezali famille du cœur nangai, famille du cœur bon moko ndenge na bengaka. Na bino nyo surtout obota la kanga, vous êtes ma deuxième famille, vous êtes ma famille du cœur. Bino nyo surtout ezaloza fanatique et révolté. Vu que cliquera ka otalanga, ça veut dire que vous êtes famille du cœur. Pour ça famille du cœur te au
cliquer na lien ni activité au kota la te to ba bisous na bino nya surtout bon dimanche les amis kolo yenga bible lobi na biso aimez-vous les uns les autres to lingana eza recommandation nzambe nde apesi biso recommandation a obligé biso bino biso aimez-vous les uns les autres priez même pour vos ennemis nzambe nde mutu alobi bongo. Et voilà, moi je salue tout le monde bino nya surtout vous tous qui disposez de votre temps pour regarder mon émission. En tout cas ba bisous na bino nya surtout ndeko soke zamba na liboso naza mama Eliani tout na saka bémission na sur le mariage na saka bémission na culinaire soke zamba la liboso naza pe na service traiteur la Providence olingo balisa mona ko hésiter te contacter maman Eliani tout na 06 15 31 69 90 okozwanga imoko to kosolola sokoza na besoin libala na koselo libala na yo o to benga ka mariage témoin yango bozo mona mikolo na zotila ba mariage témoin avant benga maman Eliani tout okiyo tali ba mariage témoin ba mariage des belé na YouTube surtout oyo so bandi na ane oyo eza so sepele okiyo tali ba mariage soko moni ki o sepele na musala oyo nga na saleli batu ba client o ba yaki avant yo o contacter ngai to sololi nazana pona ko sala ba fête na bino maman Eliani et faites-moi confiance, vous ne serez jamais dessus. Service traiteur la Providence nazana 15 ans d'expérience. Musala oyo nga na sala kayango wana. Oyo musala nanga mundela yebelinga, oyo na futela ka impôt, oyo soko keyo beti na chambre du commerce traiteur la Providence okuta mama Eliani tout naza kuna na kati ya mboka oyo ya Poto, na mboka oyo ya Paris, na mboka oyo ya France, pa inga na vandaka. Naza entrepreneur soko kei ko beta na chambre du commerce et pas ba entrepreneur bazali okuta service traiteur la Providence Eliani nitu et kobima kuna l'état yebinga naza vraiment très bien na makambo ya l'état côté wana komitungisa na yo te naza vraiment donc oyo lobi donc correct na mboka mondele yango bomonki na exposa ka musala na nga ndenge wana po na yebi ki côté l'état o mpako nini naza vraiment en ordre côté wana bomitungisa kana bino te boya kozwa mama Eliani to asala bino musala pe bokosa nini bokosepela lelo toza na kati ya na kati ya cuisine ngana pesa na mbote parce que ça fait longtemps oyo ke na vandi vraiment boite pona kopesa bayebangai bayebalinga kanga mbote to kosala bango ba bizu biki ngaka muta bolingote to kosala bango ba bizu en tout cas ezui moi temps pona ki moi likolo surtout mikolo nyoso za likolo pour kendo sala ba course kendo sala boye tout ça coller sa bato eza jeté eza vraiment eloko osakana ngote ba mariage minene ndengona ezelo ko osakana ngote esinga kofoza na prière esinga kofoza na force esinga kofoza la bonne santé kende gauche kende droite sala bakosi zongisa boye sala boye bo ma mariage to salaka bino mo boye bi mama Eliani to tanga simba ka musala asali mariage ezaka lipa nangu bate ezala rappel na valeur à 1 euro te donc c'est un peu ça. Bon dimanche na bande konyoso Olivier Sele mon fils, je te fais de gros bisous. Bon dimanche à toi Olivier Sele kobosa na te opesa nga bakoko ba biso na bango ebele et surtout na mama Bokilo mama Matik Couture elamba po lobaki ko tonga ti lelo ozotonga ka te mukolo po otonga na koyana ngo ko lakisa bandiko ke botala Matik Couture elamba pa atongi yango yo Bokilo ndenge nini baninga balingala ba Bokilo nga ya poto Bokilo lelo aka ndenge nango Olivier Sele mon fils kamata ba bisous papa Didier Masamba ba bisous na yo pe yango wana papa Didier Masamba embrasser lenga mère double mama passa papa Freddy F London kamata pe ba bisous na yango na to mona na kala prof Kashama to mona na pe kala na ba live nga mikolo nde batana ba live ezate o batana sala ba live na vande ezate po musala penza ezebele musala penza ebandi donc moyen na sala bino ba live ezate malamu kaka na kamati na sali enregistrement après na sali nini na publier bosani nini botali leo to na kati ya makosa to dimanche moi conseil muke na bandeko botala biso ba mama surtout na yaka mingi kolobela ba mama ponga muko naza mwasi za mutolo kaka kimia na ndaku na ye mwasi za mutolo kaka kimia na société mama dimanche boye ko soni sa papa te kozala na matata te po dimanche boso ko soni sa papa obandi ko che matata ozeki na ba problème banda semaine obumbi ngona motema ona ko tunika dimanche olio pesa moninga kimia bovandi dimanche so sele ko kolia yo ko banda ko poser ba question yo ko banda ko luka matata mwasa tutaka tolo teke nazaka matata esimbaka te mwasa bonga na douceur mwasa bonga kaza la douceur ezalaka bien mwasa bonga za la douce mwasa zaka ngana matata na
matata wana ezaka na atina te parce que mobali azaka mobali nzamba asaka liboso mobali sema ye kosala mwasi yango wana bato so bozokenda ta na rapport sexuel bolinga te mwasi azaka na se mobali azaka likolo nzamba asala yango ndenge wana ezali nzambe ndenge asala yango asaki liboso mobali sema ye kosala mwasi bamama bopesa bapapa kimia toza dimanche kozwa papa mutu te kotungisa papa te boye te lokosalela papa eloko akolia alia malamu papa soko alie bien bokovanda pe bien journée na bino ekoleka malamu soki journée eleki malamu te butu pe ezaka malamu te on peut pas avoir une bonne nuit sans pourtant passer une bonne journée soki bopasser journée ya kitoko cela veut dire que butu na bino pe ezala kitoko soki journée elekeki na mikakatono moye butu ezala kitoko e ozala te ngai toza dimanche nga pe na bongisi oyo yanga biloko na ngi nalakisa bino oyo nga nangi nasala na lamba botala tomesala biloko yango tolambaka kaka yango na kaka tolambaka tochangeaka kaka mwa moke parce qu'il y a mille une façon de faire à manger alors nalakisa bino mwa moke biloko nga nazokende kolamba na dimanche ya lelo mpona papa sala nini papa alia mpona dimanche ya lelo bandeko na ngai bozotala ngai bomoni biloko na ngai nabongisi deja yango oyo awa nabongisi na si na kati dongo na ngai yango na si na kati awa naza na mafuta na ngai mbila awa naza na makemba awa naza na kwanga awa naza na manioko awa naza na mbisi na ngai kokauka yango oyo natie deja na mai awa naza na épinard en branche natie deja mai na ngai na moto awa naza na oyo tobengi poisson na biso tobengaka Thomson na biso yango wana eza déjà assaisonné alors tosala mwa programme moke ya kolamba ngai na bino totala ndenge tozokende kolamba biloko oyo ezali kaka biloko oyo toliaka na mokili biloko ya sika na mokili oyo nzambe akeli ya sika eza te eza kaka biloko oyo tolambaka ya kaka biloko oyo toliaka me tomekaka kochange modele ya kolamba mpona echange biso mwa gu ekoma lokola eloko moko ya sika nzoka ya sika na sa moi awa eza te natieki mai na ngai ya moto oyo eza bicarbonate natie bicarbonate na ngai boye na kati ya mai ya moto pourquoi parce que nalingi ndunda na ngai oyo ezala lokola ndunda ya limbondo moi limbondo ezala lokola limbondo wana nasukoli maboko na nga nalingi ndunda na nga ezala lokola ya limbondo nakamati ndunda na nga natie yango na kati ya mai ya moto na bicarbonate ndunda oyo boyebi légume ndunda na biso ya mindele ka épinard en branche oyo yango wana nga natie na kati ya mai ya moto nangi ezala lokola limbondo yango natie yango na bicarbonate comme ça nazwi yango natie yango na pembeni natie yango na mopanzi evanda wana natiki yango evanda wana elemba parce que ndunda na nga euti na congélateur eza ya kokangama yango natie ndunda na nga boye nangi ezala na buya ya limbondo voilà natiki yango elemba awa nasi na sokoli pe eloko oyo tobengi dongo yango dongo na ngai yango oyo kanisi bozomona bien dongo na ngai yango oyo dongo na ngai pe natia yango na kati ya ndunda wana evanda kuna na kati ya ndunda voilà natie dongo na ndunda evanda esika moko yango wana natiki yango wana na kati nalobi ke na kolamba na mafuta ya mbila yango na kolambela ndunda na nga nalakisi bino poisson oyo nasi nasaki nini nasi na assaisonnaki poisson na nga assaisonnaki yango boyebi nde to assaisonnaka poisson bino surtout boyebi ndenge tosala baassaisonnement ya poisson natieki yango ndembi nasalaki yango assaisonnement yango natie ndembi natie mwa ai natie mwa tangawisi moke nakamati natie yango na kibord sikoyo natikaki yango epema evanda poisson vraiment epema evanda epemi na kati ya assaisonnement bien maintenant là ndenge nabakisa natia yango citron vert mpona ngi goût ya citron ebima mpenza na kati ya poisson yango ndenge natia yango citron vert mais nakotia yango citron vert apamba te nazotia yango mpe na eloko oyo tobengi na bouillon naosangisa citron vert na bouillon de poule natia na kati ya poisson nabanda kotumba poisson na ngai poisson elingaka pilipili tant nasaisonnaki poisson na nga natieki yango mpe pilipili côté pilipili boyebi eza poisson tobengi Thomson
nazui moi bouillon de poule nanga yango wana. Wana na sokoli citron. Mettez citron na kati ya bouillon de poule comme ça. Donc tu as citron mi balé, mis na ngeza minene eza mi balé eza ya minene penza ba mbongo penza ya solo solo. Ah. Ba mbongo ya solo solo penza. Sokoli su citron na. Deuxième citron. Voilà.